atuna basango na soka yebi bien te atuna na wenge naza mutu abuzoba ngai nzambe atuna na mutu abuzoba do ngai na ko s'en charger na landaka ye kaka na landaka so ko kende ngambe na ola naza mutu ya buzoba. Alex Gédéon na Kolwezi, Fabienne Mungu na Brésil, merci na présence na bino, merci na soutien na bino, merci kozalawana pona ko soutenir. Analysons avec Gilmas. Sans plus tarder tozokota na sujet ya lelo bande konangai photo kaka ya Fally Ipupa na Héritio Watanabe a fait parler la communauté congolaise tout entière. Photo ya pamba et lobisi tout le monde. Bagolo bazana ba concert à faire gola na niveau Katanga kuna. Concert ngo ezoleka inaperçu juste pour Fally Ipupa na faire bakangi batie photo ya studio. Ba billetterie ya Jibem Piana batu bazolobela lisusu yango te. Tout le monde azako se focaliser kaka na photo ya pamba ya Fally Ipupa na héritier na kacha studio. Maintenant ngina tuna e bongo soki teaser ebimi flash ya musique ya nzembo na bango ebimi kaka soki flash wana ebimi naza komituna mutu oya kozala na activité lelo oyo akozala na problème parce que eloko naza ko comprendre te simple photo et lobisi batu ebele simple photo alors à plus forte raison soki batie teaser na bango et kozala ndenge nini novice Biongo pardon novice Biongo na Pesiombo Théâtre Irène Mabweni la femme la plus belle na Pesiombo Théâtre Patricia Edouard Mami Sadiki le vice Amisi Claude Musirikane na Pesiombo Théâtre vraiment merci na ba soutien na bino Nani Lisugala Gokoso Rodrigue Presse Bambo Théâtre merci Hilaire Madibi Joki Binda Bambo Théâtre Keliman merci Nabino tout en tout cas Amida Esuli na niveau ya Braza Bambo Théâtre merci Nabino Batu Oyo Boza vraiment ko soutenir merci na soutien Nabino encore une fois tozoko na sujet du jour Oyo eza ko compliqué ba donner na monde ya chronique musicale lelo pona ngata na zoloba Fally Ipupa aza stratégie munene ayebi makambo ya musique a maîtriser monde ya musique na biso en tout cas bozwanga na ndenge ya mabete pendant que Feregola aza ko lakisa bilamba aza kende ko beta concert na ba Grand Katanga. Actualité wana ezoleka inaperçu bagolo baza ebele na TikTok bagolo baza ebele na Facebook baza ebele na ba YouTube mais bango tout baza ko critiquer photo ya Fally Ipupa na héritier photo ya pamba encore une fois o eza teaser te teaser sika tango wana tokoyoka teaser tokoyeba melody ya nzembo yango tokoyoka tokotala pe soki bakolata ndenge nini tokoyeba donc teaser soki ebimi nde sika makambu ya internet ekozala je pense kozala donc ekozala inondé nakoloba mwana ekozala inondé po soki photo elobisi batu ebongo teaser kaka soki ebimi yango nazomona déjà nzembo oyo ekozala parmi ba meilleur featuring ba meilleur chanson batu bakotala ebele batu baza kofinga balobi na nini na studio Fally Héritio Watanabe pardon azobi maneti mwana muke baza kolakisa ye mais Héritio aza koloba Fally aza yaya na muziki Fally aza na connaissance ebele koleka ye Fally abetaka guitare Héritio abetaka te c'est normal Fally Ipupa abeta guitare Fally abeta guitare nani na quartier laté azobeta Fer aza koyemba ça n'a jamais créé de problème parce que toyebi Fer abeta la guitare te Fally abeta la guitare yango abeta guitare Fer azoyemba c'est même chose bazana studio et Fally Ipupa abeta guitare Héritio ayembi où est le problème na makambo wana bozoloba ke Héritio bimi lokola mwana ya Fally petit Fally eza esprit wengete. Esprit wenge que signifie esprit wenge pona bino bagoloa. Est-ce que esprit wenge nde koloba koboya kabatu?
Est-ce que esprit wenge nde makambo kaka falia faire ya kosala ba misusu baza na esprit wenge te? Il faut boye bakabotu na kape ba esprit wenge parce que faire akuti wenge bakolo wenge nde bayebi esprit wenge bino bokomisi mafinga esprit wenge bagolo bandeko na ngai na kosa bino te miziki ebandi na faire te wenge ebandi na faire te faire alobaki aza mutu ya buzoba bokanga likambo oyo faire alobaki ngana aza mutu ya buzoba atuna basango na soka yebi bien te atuna na wenge naza mutu abuzoba ngai nzambe atuna na mutu abuzoba do ngai na ko s'en charger na landaka ye kaka na landaka ye so ko kende ngambe na ola naza mutu ya buzoba soki lelo bozoyoka bagulwa pe na ba plateau place nyoso baza kofinga c'est parce que ba hérité quelque chose na papa na bango ba hérité quelque chose na nani na président na bango ba hérité quelque chose na influenceur na bango parce que mutu aza komema bino aza kokumba bino aza influenceur na bino Fally aza influenceur ya ba warrior héritier aza influenceur ya ba spiritas Frère aza influenceur ya ba gaulois comparaison boza kotia botia nanu Frère gola botala bafane na ye nyonso bafingaka eza meme na bato bazokende na niveau kolobaki wenge mezomere mutememi kofinga mais au contraire botala tangu bazalaki na wenge bafinga nani mais tangu Frère abimi alongwe wenge alongwe quartier laté akomi kosala ba premier soin nde tangu kofinga bandi kofinga vraiment ebandi na quartier laté akala Fally basala banini contre ba Gilles Kibens banani wana ebelebele ba nini ezalaki tango bazalaki ba jeune Frère a fait même na kati ya wenge alors ce n'est pas wenge nde amemi ce n'est ni quartier laté ba memi ba soit disant esprit ya wenge ya kofinga eza ba gaulois parce que baza obligé kolanda influenceur na bango ye aza kofinga bango pe baza obligé kofinga botala bandeko mutu lokola Mark House nini nde aya nango na muziki na ndenge ya kosolola kolobela nani jet set kolobela Frère oyo directeur artistique ya Fally aki koloba donc botie bango mibale baza kosolola c'est la nuit et le jour moko aza mayele te moko ayaka ko critiquer ko finga mususu ayaka na ba message et puis ko pesa ba information ya orchestre na bango c'est comme ça ne makambo zo tambola sikatango bozoloba boza ko critiquer kaka komona photo ya pamba ezola que c'est déjà que boza na jalousie bosepela kité mutema na bino eza ifalaki nde Frère azala wana ifalaki Fally ayemba nde na Frère malheureusement destin ezalaka ndenge mususu destin poni Fally ayemba na héritier sika bandeko nanga eloko bagolwa bazosepela nango te na koloba eza moko mibale to misato na okende na o na kozwa na mutu mais o na kotia te bandeko nanga na commentaire bobosa na te kotia ba Claude Musirikani eloko ezoboma mitema ya bagolwa bochango na commentaire ba Irene Mabweni oyo eza kosala mutema mabe pa bagolwa bochango na commentaire ba Mami Sadiki yo kotia commentaire nini mutezo sala bandeko na biso oyo bagolwa bazala na kanda komona ete aigle atia azuata na ye bafanda na studio asnape na ba musicien nyonso ya héritier apesa héritier force wana parce que bato baza kobosa na bandeko na ngai ona na koti déjà na réseau oza kotinda bagolwa basilika visibilité oyo sika héritier kozala nango sima ya Fally Ipupa parce que tolinga te Fally aza na visibilité bango tu bayebani ke baza ba congolais na koyeba ke oyo héritier oyo Fally mais tango na kolobela musique na yebi ke Fally aza na avantage côté streaming côté visibilité côté ba nombre de concert na ye côté ba connaissance na ye oyo kaka kosangana na héritier kosangana na Fally ko inviter ye déjà azo pesa ye coup de poing tango bakomona Fally bakomona héritier na clip moko na nzembu moko ba oyo baza ko soutenir ba mécène bazala pembeni ya Fally bakoyeba déjà que il y a déjà mutu moko boye Fally aye ko présenter biso mutu moko boye bakotiela pe héritier quand alors boka moite soki bagolwa baza na kanda c'est parce que visibilité oyo Fally azo pesa na héritier bango bakozala nango te eza makambo ya visibilité mutu ezolobisa bagolwa golwa azo sepela na visibilité ya héritier otanabite bandeko na ngai golwa akosepela te
héritier akende liboso parce que oyo soki esimbi makambo héritier akosala ekozala makambo fere nano asali te baexploit oyo ekomema baplace oyo héritier akoki kokota lelo ntango so baproducteur bamanager ekozala bamanager oyo bakosote fere bakokende epai ya nani ya héritier grâce ya connaissance ya Fally Ipupa parce que bakoki kotuna Fally omoni moto wana ndenge nini soki Fally alobi te bozwa ye bazwi mpe ye Fally akende kokutana na Emmanuel Macron oki komona pe boye héritier aza invité bake pe na héritier Tanabe Fally aza invité bake pe na héritier Tanabe ba visibilité na mutu akoboya yango te na monde lelo mutu akoboya yango te eloko zo sala faire gola mutema pasi eza ete ya abandaki makambo ya musique na musique professionnelle ava Fally mais Fally a domina ye héritier Tanabe abandi carrière solo ka simana ye mais makambo ya héritier eza kotambola bien koleka ye mutu ata moko te azotia ba blocage na vie ya fere mutu ata moko te aza ko bloquer fere mais fere tellement qu'alela ko se victimiser akoya koloba balingaka ngai te basalaka nga boye basala nga boye mais ye aza komibimisa on dirait aza angelu ye asalaka mabe te ye pe so babandi kobimisa mabe na ye tamusu mabe na eza ebele pona clôturer bandeko na ngai mutema mabe ozosala bagoloa eza moko tellement que Fally akoki jamais kolimbisa fere na mabe nyonso aloba pona Fally makambo nyonso asala koleka na bemission ba premier soin kofinga Fally soki nini tantini Fany fere mutu abimisa makambo wana un leader azabimisa makambo wana lelo bafane na bamusicien na ye ba Mark House balata likambo wana vie daniko na pesi mbote siko zali na mama Kadija Ngoma na famille mobimba na niveau ya Edmonton ba musicien nyonso ya fere bakoma kofinga Fally mwana makelele aboma papa bandeko makambo wana nyonso fere a dépassa ba borne a dépassa ba limite alors lelo ba karma aza kozwa okende kofinga mutu ata yo moko yo okufeli ba para mutu akende koloba oboma ba para na yo olia bango okoyoka ndenge nini pasi ya boye Fally moko alobaka aza na regret ke ba makambo azo sala lelo ba para na baza ko bénéficier na ngote lelo Fally akomi chevalier est-ce que fera ko sepela na makambo wana komona ete chevalier de l'ordre national ya Congo aza ko sala fiti na héritier mutu basala na ba compétition na nzembo ya nini nostalgie na niveau ya maison mère bandeko to matato kita golo akosepela jamais na bonheur ya héritier Tanabe akosepela jamais na unité entre ba musiciens wana pendant que toza koloba ba musiciens fo ba yokana ba musiciens fo bazala na bomoko tangu baza koyokana batu ya ba golo kaka nde baza koloba baza kana ba hérésie yo petit esprit biloko na boy tangu Fally faire gola pardon akumisaka Fally bazo balobaka eza grand esprit eza la kabongo mais soki héritier akumisi Fally aza petit esprit bandeko na ngai bagola boko kufa toza awa pona ko analyser toza awa pona kolobela ndule pona kolobela musique mais na tour oyo bagola na kotika bino te toko kende toujours ba analyse eza koya ya kokola ba analyse vraiment o eza musclé eza koya kala mingi te en tout cas eloko na osenga na bino bo serrer ba sentir parce que naza koya na kopesa bino ba analyse boko sepela en tout cas boko sepela ya trop ngam tunabino Gilmas bye.